Nabanda kobela misu abotamaka kokola misu banda déranger nga na vraiment na difficulté na makasi soki banzo déranger nga na tanga même pas cahier na kenda pe classité vu que pour na tableau poussière banda ko empêcher nga bando senga fallait pas traiter ngai ba soigner nga mais papa vraiment zaka na volonté na ngote akina makokité to volonté azaka na possibilité mais volonté nde ya ko traiter ngai misu ndeza kité nebe pété que non comme anazim pour bande ta ko senga se protéger aller sans ka bande ko se protéger mais pété mama kofi famille papa babito za bandoki to leki non ndeko na bango parce que ndeko na bango bande pe ko sunga bango to ke stolé sous maman to za bana moko vraiment maudite tant vraiment ya ko bake bazi mabandi mabiso ezate ceux qui besoin na posa bo vivre bien na ndako yo dima ba condition na pesa ba condition ya nini na zoka mutu moko fungoli chambre na tunye Dorcas ezayo ntazo répondre te moi ko banga vu que na bikem bana mwana musala zana ye mais moi musala va kota na chambre abeta na porte mais on a qui porte fumoi mi azo dam takoti na banzo sentimo tazo simba ngai na tuni wana nani oten ko lobate izanga oncle Jean na tuni mais ok musala te hotel ando koto na ni ndo koto wa mu to yemto na ko longo bilamba yemuta banda longola bilamba vu que petite na tonga banda bongisa ngai so na monika porte funga mu mutabando simba ngai ande bakaka ezaye yemuta banda longola bilamba so ka sisi azonsinga bilamba na nzoto yango isenga kana ntima makambo wana nyonso ok petite sœur nanga azalaka bien ngata luna kokufa na ngai parce que non moins importance na suna mokité vu que monsieur zo salate zemi nando ça de façon pour y azalaka bien pour y dinga ki abimisa ngai zemi o kwa ya camarade na ye nda yaki asepela na ngai nde abimara na ngai na zaina chouate na zaina merci na bande kotu ou bakozo occasion kolanda émission na biso na 3W Congo France boyebi ke awa ezali espace moko ya émission ya artiste muna toujours ba rage nyonso émission toujours ba ta politique toujours ba musicien toujours ka tout c'est foot toujours foot mais lelo ezali histoire mo boye ko sala batu mususu kosala bango mawa ba mususu kopesa bango kanda ba mususu pe o ba omona ngo esengo ba mona esengo yo to lubara ka nzambe asala ka grâce lelo soki papa boti mwana na ye to mama boti mwana na ye ezala ka vraiment batangisi bana bango bien batiki bango na ba condition moko bien lelo so bazate tout monde ba histoire aboye ou ezo salama na kati ya kinto na monde entier ba biloko aboye émission boye sina salango l'autre fois na salango na mwana moko mwasi oyo awutaka libanda mboka na ya na ye mobala ya na tsaka ezemi lelo lisusu nyoko mwasi aboyaki oloba mais tellement nga na yaki na église wana babeteli nga l'histoire na ye aza aveugle aboyaki koloba aboyi koloba mais ngai na ndenge muna nde naza boyebi histoire Gladys ou la Gladys ou ndeko mwasi abetaka les premiers mutu oyo asalaki la fille Gladys aloba ezali nga muna mpo nga na tiaka micro pour Gladys aloba monde entier ndenge eyindaka bongo bakonzi bamuna bakonzi baloba ezaka nga muna tiaka micro ne lelo nga mpe lelo lisusu ntango na ye na église oyo ya paster oyo abengisaki nga mpo tosala émission nakuti sujet oyo nakuti problème oyo nasengi pasteur na bona nasengi ke ndeko nanga mwasi aleka na émission
boya ki me na meki kotalisa ye ba réalité et da ba cause moko boye bato bazotala biso bayebake makamba ndeko na biso makamba bato na monde biso bazosala lelo omona batebi bakota ba loge batebi basima bakisi mpona kobebisa bavie ya bana bato boyoka lisolo oyo na ndeko na biso aza aveugle yebi esala batebeli pasi mais esala pasi te bamisu epesa bango conseil bamisu epesa leçon na bafamille mpe kobengana bato soki ndeko na ya kufi ozwi bana na ye obengani babiloko wana mpe na famille fo totika yango ezalaka moins bien te na bate moins bien te ebebisa éducation ya bato bana babimaka bandoki lelo komi lelo soki papa aza te to mama aza te bana bakomaka bandoki oyebi moto lelo mpa botami bien mais tomona yango apres nsima mikolo akoli mpe akokoma aveugle akokoma mpe koka ya kaka ndenge nzambe abongisaki makanisi na ye ces jours ezopesanga mpasi mais eza likambo tosolola yango na ndeko nanga mwasi bomoni pembeni oyo bomoni pembeni oyo aza aveugle batebi bakotala baomona kaka santé baomona kaka boye nazwi na église nakotanga akomba église te po batebeli nasukani na otanga komba pasteur ndeko nanga mwasi bonjour. Bonjour journal batebeli balanda. Naomi Lola botami wapi? Pardon la question. Naomi Lola botami wapi? Naza botami ka na Kinshasa. Naomi Lola botami na Kinshasa. L'église a kosala nini? Bon naiki pona vu que la difficulté ya vie tozaki na papa ndenge lomake à la famille et osala ke papa kufi totike na maman bandeko papa babengani biso ba récupérer ba bien au moins moki papa azaki nango to bandi ko se débrouiller na maman nde après là maman pa yotika biso de se retrouver dans l'église. Il y a vraiment une longue histoire, vraiment. Il y a une longue histoire. Histoire moya mawa. Nabi to kota mozindo ya likampo vraiment ngana meki ko convaincre kende kunanga ya mwasi. Aboya ki vraiment ko loba mais ba famille na ba tebe ba tala biso na momo ba ko tuna jeune fille qui toko boye, jeune fille abongisi suki boye, jeune fille mundu boye. Mais ba condition ya vie ou azo vivre na ba condition ou ya moni. Non mais okufa misu ndeni. Na wanda kobela misu abotamaka kola misu bando déranger nga na vraiment na difficulté na makas soki banzo déranger nga na tanga même pas cahier na kenda pe classité vu que pour na tableau poussière banda ko empêcher nga bando senga fallait pas traiter ngai ba soigner nga mais papa vraiment zaka na volonté na ngote akina makokite to volonté azaka na na possibilité mais volonté nde ya ko traiter ngai misu ndezaki te mama pe vika banda pe ko voyager ko teka nde sona biseka mamba misu esalanga pasi lia matungulu mais c'était vraiment insuffisant pour na bakawana nde eyo sala na âge à 15 ans l'oni ni poussé mo ekotanga na misu vu que c'est ko gratter misu banzo vimba nana ndo mona moi flou kismo bachaka ngai flou nde tilelo na mona vraiment bien te nous la ta limite boeza rapona fier to misu e mona ngata mukie to mona ravement ndete eza pona fierté eza maneta misu mais na mona vraiment bien te pona mona moi mukebe fona pousse elo pembeni vraiment makasi ya musika vraiment distance lumière à makasi musika na mona vraiment bien te mona vraiment bien te okufi misu na âge baboti na 13 ans misu comme compliqué oti na 15 ans misu comme ça vraiment omona lisusu te après papa ayobota ah oui après ngai naza petite sœur na ngai
comme on est Dorcas, tous à Kabissombali, pas boutique à Bissombali. Non, âge. Dorcas pour moi, j'ai 19 ans. Dorcas, ça a 19 ans. Mais comment on est que et l'on est ça qui est les lots on a eu qui n'a qu'à l'église ou babételingaï, zémo za na ngoya zéma nani. Bon, public pour faire comprendre bien le problème au cas et celui qui na singaba idengai na les canines na chaîne émission on a colobé na cas oyo nazanango papa appelle loi ya papa ba yeko bengana biso to tikali na maman via difficulté tozala kinango maman tension souci à papa to bundi nanga problème miso comme j'avais ma petite sœur ni mutabanda qui ko salement befort ya ko se débrouiller ko le moka te kaka pour ko nourrir biso ba kamo mambibele to passer vraiment et au sala maman beli maladie moka grave biso papa zato on a papa ça kufi déjà tout ce na maman pe ayoko bela comme na difficulté sur ma casse to sengi aide na famille à papa baboyaki vraiment toke côté maman baba ndeko kaya mawa mari baza ko aider mais na ba murmuration mingi on n'avait pas de choix tout seul de toute façon osunga maman mais esimbité maman yo kufa maman kufi famille papa babi toza bandoki toleki non ndeko na bango parce que ndeko na bango tabanda pe ko sunga bango toke stolé sous maman toza bana moko vraiment maudite tant vraiment ya ko bandi ma biso ezate on avait eu la décision kana petite sœur to kumba miti na église parce que sambelaka bayambi biso wana donc to lobike ton papa kufi famille papa babengani bino babike ningo koma aveugle boye c'est que ça qui ndoki yo mutolia papa na bino bayo papa ni mtamanda ko sunga bango ngana litolieye apote yo lesusu mama na biso lisusu so famille papa na famille mama mutu moko te vraiment andimaki biso po ayamba biso nde tokendaki na église bayambaki biso na église malgré église eza place moko le moko eza place en Nzambe mais ya ko nourrir ya ko sa ba besoin eza vraiment insuffisante même tondo senga espace catholique ata place ka ni fait ya kolala totate tongo etana petite sœur kenda koluka po ayaka a lesaranga vu que nga moyen na sala eloko ezate nde ayebi place papa leki azalaka papa leki ya petit frère ya papa na biso wana leki na mwasi ya petite sœur na ngai ayebi place oncle biso azali leki ya papa yaza na ba bien na ye aza ba bien na ye mais nga pe na tikalo kende kuna te ye pa kendaka kuna une à deux fois nde abisaki ngai akende kuna proposer so moyen ezali ayamba biso po boito ko ko vivre te aye ko kende kuna basololi na ye acceptaki aye ko zwa ngai pe toke wana to sololi andimi et andimaki pe azongisa leki na classe malgré ayebiki bakanga kondoki uboliende kuna ye andimi azwa bino andimi pe leki na azonga classe vu que ngai moyen na sala isusu eloko ezate maintenant ngam natikala na ndako ngo koyo ezaka ne ezo nazo yokela eza munene ba chambre eza ebele la chambre mon na petite sœur mais yeso pas okenda au mona te mais oyebi bareke oncle nani azana mbongo ndako eza munene nayebi parce que je suis avec ma petite sœur abetela ngai makambo nyonso a expliquer ngai nde c'était la semaine passée l'équipe à jour vous savez pas oncle combien de mois pas oncle tout petit bah oui à 9 mois tout kende déjà bah 10 mois
petite sœur qui est dans la classe, à Sokolinga, Bongisinga, et à Tkelinga déjà, laissinga, pesinga déjeuner, pour que l'ia, fona zili, ayana pourquoi, pour tolia. Il y a quelle classe, Tika n'a se reposer. Nazoka mutumoko, fungoli chambre, à tourner Dorcas, Ezayo, nous t'avons répondre, moi, Kobanga, vu que n'a bikem. Bana mwana musala zanae mais moi musala va kota na chambre abeta na porte mais on a qui porte fumami azo mutakoti na banzo senti mutazo simba ngai na tuni wana nani oten kolobate izanga oncle Jean na tuni mais ok musala te hotel on a qui musala za poso qui musala te yo nasina ki nasina za na répondre na muta fungoli porte za leki ya papa na bino afungoli porte akomo simba yo fungola kota bando simba parce que ngana za ki yo kolala nde singa kobanga te ezanga oncle Jean kasi na tuni ok musala te ote na kete lelo na ndimi na ngai na zo répondre ndako c'est et bon au côté na chambre na biso bo ça que au toqué oh et bon au sala ni za mabende na ekotalo na chambre ngabit bon eza mabete mais zo simba ngai problème ni ozala kimia ceux qui besoin na posa bo vivre bien na ndako yo dima ba condition na pesa ba condition ya nini moi déjà bobeti ya ba combien de mois va kotolo on n'est pas net. Oui, moi, vous allez 9 6 mois. Pas naïe, bah j'en ai banté partir bah 6 mois. Bah 6 mois. Pour ça les 8 mois non? Bah 6 mois. Des abandi quoi sont des aboyés. So boye baraté mbongo bino boliara yanga awa. Ilo nazo yebisa yo ko betela ngo mutute eza la secret entre ngana yo. Mukolo na koyo kelo na koyo ka obetela ngo epa mutu. Jour ango na yo na leki na yo na oboka bino libanda pe bobosa na ngai ke nazaka. Papa leki na bino. Mais puis c'est problème ngo kasi nini. Oh non. De nazaboe nazaka mutu ya ba science occulte. Na sambe tunanga naza bilo moko na chango wana. Ma chambre nanga mutakota raté. Pena linga pete mutakota. Ina boy nana posa yo koma mosi na ngai. Oh bazo senga ngai sacrifice ya makila ya mwana bébé. Noki mabena nzoto. Natuni apa ngai. Ba fille mususu libando moni bango te. Ote yo singa ka eza kata famille. Na famille bane belo baza na famille moni bango te yo senga kaka ya so nazo yeba te nyoso pona nini parce que papa zakali sote mama zate vino sozaka na pasi yango ba réalité nyoso to konga ko vivre ba to babete na lisolo esali na pasi alaka ko poto mukoloni ntonga biso ke bo milati ya biso ke yondo za boye fenêtre na poto ouais déjà bah c'est un mango à nos côtés na chambre et tout à la poto les mêmes jours kaka côté na chambre poto avec que sanka le même jour nazo raconter al sangaït que fana comme makangu na ye sacrifice au senga ya makila ya mwana ndeza boso na botele mwana ngaza problème na été so na botele mwana ngana voyager mona na comme Suisse asali mbika na bise na réponse au sauter pour le moment na lala a raisonner na yebisa te yebisa kaka suite lelo so bisi na suite lelo na bombelo kuto ndabo etala kuto $1000 kuto yangoyo opesa leki na yo fungela bino ma maison mo bo entendre na selo ba démarche après nozo mona mbongo te ni mo mutu na moniete eloko moko te c'est d'accord nana choix te na ndimi ba condition nyoso pesenga vu que pour que tozaka bien na leki na ngai
famille nous betela eleki no te to ozongaka na église te mpona koprotege kimwasi na yo to betela pasteur place bondo vanda aza mutation sokilte esimba te na bonzambe esimba te nabombela eleki na ngai tobanzi na biso obima akokotelanga na chambre so petite heure ake classe wana boyo azalaka wapi boyo azosala na ye misala na ye aza mokolo ndako ana baconsigne apesa soki abisaki etikelanga ti kokende odérange te alala ya profite akoti yesko oncle na bino mwasi azalaka te na bana ndako mwasi na bana bana poto atinda bango kuna parce que pour moi ni moko abotaka aza mwa kizengi nde atinda ye kuna bon eza makambo ezoleka mboka na biso oyo ya baleso ebele epesaka bapare ebele bazobota bana na bango mwana apesaka kotena difficulté moko boye koboluka intervention mbala moko mwana akobotama nga amona ngo moto abotami na singa lolemo baluka faso bakate plus de 7 fois mais tellement balandela yango bien te mwana akoma baba bacondition mona ndeko na nga mwasi oyo miso ezalaki malade à partir de 13 ans baparent balandeli ye miso bien te ndeko ayokoma aveugle eya bahistoire moko eza biloko moko boye lelo eya biloko moko ekosala mpasi donc esisinga komayele donc bato bakokota baloge na bango mpona kobebisa bato ya libanda bamosusu bakokota baloge mpona kobebisa bana bandeko na bango mpona kobebisa bana na bango moko donc mwana nde moko azaki zengi alinga bebisa mpe mwana ndeko ne mpo ndeko naza ata kufa mpo mama na bango mpo akufa eya biloko moko ya satanique boka histoire boka tina suka nakosisa lisu nini ote mpo esalinga mona mpasi mpo me kotoki obiki kotokomi koto ya bane etombeki na komi na zemi yebaki ndeni okomi na zemi na bando sentir vraiment ba mal à l'aise kosanza so tipo obima bongo leki no ntango ayaka betela leki no te so mbongo $1000 mpo apesaka ozwaka yango te nazwaka mbongo na ye te nasongisaka ngai bina kotia yango wapi vu que nazomona place ya placement ya ndako eza te ata place ya bilamba vraiment nazoyeba te d'accord nabombela yo mbongo abombelanga yango na banda ta kosalela yango malema nabombela mpe petite heure vu que ta nayokoma na zemi bamalaise nde petite heure sko elekeli ye comment fais-tu grande sœur abimaka te boye ndenge nini mwa fièvre makombe ebele comme papa nanani papa leki asenga naloba te nde moni soki na ndomona moye nini ya oloba te naexplike makambo oyo oyo alingaki abimisa ngai zemi oyo kwa ya camarade na ye nde ayaki asepelaka na ngai nde abimaka na ngai nazali na choix te mpona nini na motema malamu ntango otalaki ke azali ya leki ya papa na bino po oyebisa leki no bien avant te mosu leki no koyeba mpe bobima na bino ata bokokemba na église ata bokokemba na nzela ke bozala na bino na balabala na boya oyebisi vu ke badifficulté mpe tondo mona na église kolia na pasi nyonso ndo ozalaka bien te yango esengaka nandimaka makambo wana nyonso ok petite sœur na ngai azalaka bien ngai ata lona kokufa na ngai parce que non moins importance na ngai so na mokili te vu que miso ezosala te zemi na ndosa tout de façon mpo ye azalaka bien comme azongisaka ye classe acontinue ka bétude nyonso ezalaka bien mpo na ye nyonso ezalaka bien mpo na ye siko ntango okomi na zemi papa leka ayoki ayebisaki oni asanga na obota
esanga na bota azwa camarade naye asala kopona na camarade naye zemi wana bima comme si ya camarade naye nayebisa petite sœur te ke yende mukolo zemi parce que comme mona leki nanga tyenga ba pression nayebisa ye elo nazo yoka na tongo na lamuki azwi masuba na ngai eloko asala nango nayebi te na moka moto agangeni nga mba moko yo na moza na nini ngabise nini yo na moza na zemi ya nani ese zemi oui oza na zemi na tosalo teste na somba teste na sena masuba na yo oza na zemi deux bar yango yo ebimi oza na zemi loba na nga zemi ya nani obimaka te yebisanga zemi ya nani ezaki te nde nafandise na banzo ebise makambo nyonso ni expliquer pe na place apo oyebise makambo nyonso poni avant te ka ntango ndungu avant alingaka bimana oyebisaka ke ozela trota yake ya zemi apo oyebise nayebe pe te ke nokoma na zemi mpona bande ta kosenga se protéger alosanka bande ko se protéger nayebi te ntango andokoto nani andokoto wa ni to yemto abanda kolonga bilamba yemuta banda olongolanga bilamba vu que petite sœur na tonga banda bongisa ngai so na monika porte efungwami muta banda simba ngai nande bakaka eza ye yemuta banda olongolanga bilamba soka sisi azongisinga bilamba na nzoto siko lelo tant leki na qu'est-ce que suite ya suka okomi na zemi oyebisi leki no bosuki wa nena expliquer que na makambo ya biloko nezaka na sambetu na chambre ça go betela moto na betela kiye atuninga pesa kio combien pour a convaincre makambo no se arriver nga biso na sanga pesa abia penga $1000 mbongo ngo eza na biti na zongisela kai na sanga zo mbongo ne pona ko changwa poso ko mona ki mbongo ngoki otuna proposer nga pe a question na zui zemi na okino na biso na ngana yo tokinde poto oye atikala na mwana nde petite sœur asilike nango makasi bimimba mo na chambre na zo belela ye bilopa kende pesa kende pe ko pesa kende la pe na yebite vende ni tango isiliki na yo après 4 jours ya bilba mo comme na AVC si mimi na liwa batune ko informer ngai parce que nganyo sono na ndoyi bangote ye comme azepe na kanda na ngando ngasolo bisangai te na moni na yeka makelele batu bakoti abengi biso bandoki tole papa tole mama to bomi susu baoba na bango ce qu'on a comprendre te ce qu'on appelle abombi boy pe koloba ke naza na zemi peut-être après oyebisa leki no makambo nyonso epasa ekati na singa bina kotaki na chambre na ye azolo bilango andol bango na misu ya ba oncle bazaki wana keno tinde ko na bino akomi na ka ondo na bino za mutation so kit na côté na kata chambre na ye tala biloko bino na kata chambre ne ya mwana bimisi wana ba bibiso ba ndoki comment fait to ke bimisa secret ya biloko mutu na ndenge nisko ato bandimi biso te biso ne toza ba ndoki za ne bilo na biso ne to sali yango to bominde po biso to soki to bonga na vie bayobenga na biso bandimi te do bandeko ya papa na bino moko na bandeko ya kota mama kota nini bandimi te zemoza nango ya ndeka papa na bino bandimi te bakisi ana ba biloko bime na sambetu ya serbe ya lobi jamais to sala ka kindumba to kende ko simba kisi poto l'examen ba moso ya famille po biso to bonga na vie bina ta kanote ndo za aveugle ndeni no simba kisi babi to rat bosuna kende ko simba kisi ne bomaka papa mo befenda moyo nde zongela ngai nde bayobenga na biso yosusu tozaso na choite tozonga église na rencontre ngo papa expliquer moi témoin erreur moi ezali pendant na nyonso ndima noté déjà dans la proposition bo bima pour lelo okomi na zemi 3 mois 3 mois déjà
c'est ma 3 mois pour nous demander au bimana au kaka bon ma besoin en église place to mais nous sommes na zini ya kufi muto supporter ze mazate muto o sunga azate mais muto sunga na kati église en pas nous zonga na église te pour c'est lek no bien avant que nous soyons comment bon non e bandeni liwe za eroya que ko si prendre biso non e bandeni non e bater na o e bater eza vu que des petits soins qui n'est que découvrir biloko na ye na musala kuna sali AVC et mimi na hôpital à hôpital na ndenge auté ko kufa ba bengani subiso tozonga nino tu na choité des petits soins habito ki église ndé habité à pasteur les mêmes église place na ya wato e bo changer église ba na église musa même église ka le même église ndé tozonga sukuna ndé bande balandela biso nanga na petite sœur na ba prière ndé toznazo les canaba délivrance. Vous comprenez monde en Afrique na Congo mambeze belé bino boyoka mambo ezobima epande kona biso o aza aveugle ou abotamaki bien mais à âge à 13 ans akomaki aveugle tanga yokoma aveugle na âge à 13 ans 15 ans papa na yo kufa batikana leki na e papa mama pa yo kufa fama papa babengani bango bakina fama mama pe babengani bango bayokoma na église citation église condition église bakoka vanda te selon de bando vanda bakokaki yango te balongwe wana bakei lisusu kosenga pa leki ya papa na bango mpona ayede bango leki ya papa bango azwi bango alaki bango poto alaki bango mambebele mais akoma kobima na ndeko aza aveugle après kobima na ye ndeko akomi na zemi rami toli baboye ndeko oyo aza aveugle o papa aza te mama aza te aza na zemi ya 3 mois nayebi te bandeko na ngai bokombela ngai na bacommentaire bobenga balongola yango to batika yango to babota bato bopesa idée vraiment nayebi ke numéro ya contact na opesa numéro ni awa to bobengi numéro na nga bosula na peut-être na opesa numéro ya pasteur na bango bobengi numéro ya pasteur na bango bopesa idée na bino makanisi na bino aza aveugle ana leki na mwasi ba vivre ndenge nini na zemo aza na ngoli susu famille babengani kota papa na mama babengani alingaka sala ngo po a protéger leki na zala bien un jour leki na zala bien un jour yebi ki ana aveugle akufa ne mais et si sangata maile na oloba na loba to en église boka makier l'église dans eza église place à sambelaka on ngapi na ko sala émission na pasteur na bango pasteur banga tanga beteli nga lisolo nga na sengi babwaki o lekisenga na sengi pasteur sato lekisae eza biloko moko boye côté ya ba parents belé et côté ya ba mami belé eza makambo eyaka déjà na vie loko ese ye ba ma ese sopani mwa ko lokota ngo eza pourtant miso to biki ata bimaki ne to bi ata balongoleze mata to biboye eza ba na makambo na bino ba signer na bino bo betandi bino bo pesa ba conseil bino bo pesa ba commentaire bino bo loba tout ça la nini pona ndeko na msa mwasi message nini que le no ko senga na bandeko yo bakoyoka voix na yo na bandeko bakolanda yo bon message na kozo senga eza juste kaka bandeko na ngai ya basi ba grande sœur ba grand frère mes frères et sœurs vraiment na sengi na bino bo idengana bo idengai parce que sope na bi zemi kolongola ekomi mapena ngai na mwana bon invité bosumanga vraiment merci de comprendre à Kolobate vous comprendre vraiment nayebi nana bato belé ba mami melinze ma motema tous pepela mbeto baza motema bo mama bato baze belé bato baze belé ou vraiment dans le baraka ko kabeze éducation Pauline Ngengo
kokaba éducation Pauline Ngengo kokaba pona éducation soko bengi ndeko na biso mwasi na yebi yo kotwana au sala j'étais so bengi ndeko na biso mwasi et au sala bien moi conseil bandeko ba kobenga moi conseil moi nini ekosolola bien ou ba kopesa moi conseil na ndeko na biso mwasi ya dada mobali vraiment ya dada basilo mobali na kati ya France on a eu bon tonton moko aza swegi pa sololaka so bobengi ndeko bandeko baze beli ba papa baze beli ba maman basungaka ba papa basunga bobenga ndeko na biso mwasi nayebi ke na tika ndeko na biso mwasi te na continuer na oya kulandela banino vimana yebake bato bazobenga na babenga te ya passe mamba boye vraiment nayebi te esalamaka na baafrika esalamaka baafrika papa kufi mama kufi bakangi bato bandoki bakende église bakembi mama boye esalamaka na afrika ete balimboka libanda so esalamaka bandeko banda biso na Congo France mon boss Didi Pumba nayebi ke ndeko abwaki koleka ndeko abwaki oloba mais taki na Congo France to lukaka bato te tika to sala ka mamka musique ate to sala ka mamba politique ate to sala ka mamba joueur atolobelaka tout so mutene likambo na ye akobeta kabula on sinde to kabula ka pe ndeko ya mwasi babetaka ndeko ya mwasi akutanike mutu atiezemi leki ya papa na ye mutabakisi ndeko aza avec la côté la kae na kati ya chambre akomobima na ye ti akominaze mais asalaki on intérêt avec un peu voyager na leki na ye po bazata libanda mboka bazala bien mais asalaki erreur siko ye wana kofi atke na zema 3 mois habité nanga apesa ta maloba apesa so maloba ni maloba ndeti abwaki no loba nanga na bik to kabolango merci na pasteur apesi ngai chance ya kozwa abetelinga lisulu aba tonga to sa émission na pasteur abetelinga ndeti ndeko mwasi aza pourtant abetelinga di pasa presse ni so betango pasa pa pesi ngai batu boye ndeko wa mwasi atana appel atana conseil na pesa numéro ndeko na mwasi bobinga papa Léon Mbanze onge Indico nayebi ke boza wana mpona tema malamu mpe so bobengi ndeko na biso ya mwasi ekosala bien couple mo costaud na kati ya Allemagne wana papa Léon Mbanze vraiment nayebi onge eza wana Indico vraiment eza mpona social mpona kosonga so bobengi ndeko na biso ya mwasi ngana obenga avec les dépôts abotama bien eza bandeko mosusu abotama bien mais accident mpaka te likolo ya ndeko mosusu abotamaki andoloba mais accident mpe esalami boye alobaka te eza bandeko mosusu guerre bandeko mosusu mwa bakata maboko donc kozama na mibele yaka selon ndenge ovivre na ki oyeba te likambo eyelolobi to eyelolobi te oyeba te merci bandeko nyonso balandi biso bobenga tosolola nde ezalaka kaka eosala bien ngai mtokutani mbala nsima na bémission merci Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya kolo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com